Fyfy-Siwa, Fyfy-Siwa, likambo mususu ya monene ekweliye likolo ya Kozalaka, Camarade ya Carine-Mokonzi. Yene Fyfy-Siwa, era yaki. Si baron est monaki wanati. Par exemple, Madame Christelle, moi bulle avec wana monaki, mais era moni en wasa qui ni réaction ya saki. Il fallait réagir. Non, Fyfy relève ta beauté, porter ta chaussure, ballerine, tout. Tout le monde non, mais boutique y a les cas. Tout le bani, azo dominer bino la chaîne bino. Tout azo luka manipuler bino non. Et ça bon moni ba kolo chaîne pe, ba chaîne musu so mona mkono za na autorité té. Journaliste a dominé, tout le monde ba mirador. Au moins, je ne dominer mon clocher, je ne droit qu'on loba, mais il y a un droit mon coach a droit à loba. Tout le monde en gros, et ça vraiment, il aura bien, et c'est la passe qui est pris. Ouais, c'est au fingi ici, journaliste n'a mis fingi, mais chaîne n'a bino. Tout le monde qui vient à si RTGAT. Yango, et l'inko lobani yango, Ngamboueeeh. Et puis, n'ayez surtout comment je peux parler. Oui. Aux hommes, journalistes, les canaux chaîne, internationale. D'abord, je donne peut-être exemple à Fyfy-Siwa. En tout cas, ma chérie Fyfy-Siwa n'a regretté vraiment Mingi. Journaliste locaux, là, yo, grand journaliste. Aux hommes, les canaux chaîne internationale. Non, grande animatrice. Animatrice plutôt. Aux hommes, les canaux chaîne oui. Aux hommes, les canaux chaîne internationale. Au monde entier, tel la papa. Quand même. En tout cas, Fyfy-Siwa, moi aussi, en tout cas, je tiens à te saluer parce que pour nous soutenir. C'est-à-dire, vous savez, vous pouvez acheter on perd des babouches, même il y a 15 milliards de dollars. Mais la télé, Ezalakape, n'a pas vêtements dans l'eau. Le dimanche, en tout cas, il y a plusieurs personnes où les akibango na li papa ou leki, li papa ou bat bako. Même si li papa on est à la mode, mais parce que le bat bako raté. Ah là t'as la mode. Non t'es bon tu connais pas la mode de bat makambu. Papa vraiment ba joueur ba kende la vraiment na kati ya terrain. Et puis aujourd'hui le belaki net ngabu na internet nazana droit ya kolata. Donc, bon, droit que tout est, c'est trop dire. Moutounion, c'est lui qui serait assez respectera. Il faut là, bien devant Batou Batalarayo. Parce que nous avons suivi le monde entier. Même 1 million de personnes vont au et bangoté. Mais ça, il va trouver yo bien. Bako Luka Benga yo, remercier, féliciter. Mais eux, ils sont journalistes, ils sont les canaux chaîne internationale, quoi RTGA. Et puis, ils ont les papas. Et je n'ai même pas. Ils sont très à l'aise, très calme. En tout cas, Moussala, ouais, baby. Ndekomobali, pourquoi aux apenza koloba boy? Mais maintenant, il y a un problème qui s'impose maintenant dans cette carrière journalistique et surtout nous, les Congolais de Kinshasa, surtout précisément de l'Internet et les journalistes, il y a un problème sérieux. Est-ce que les osala makaka naba Congolais? Il y a un problème sérieux, nous ne respectons plus la déontologie journalistique. Qu'entendez-vous par la déontologie journalistique et comment est-ce que un chroniqueur ou chroniqueuse ou un journaliste peut se comporter directement sur ces métiers? Est-ce que TV maintenant, là, les problèmes ezongaka et pas ya nous sommes en pleine émission. Voyez, Fyfy-Siwa leka. Mais ceux qui alinga qui te tournent toi qui vient, mais yo tiki chaîne mon bon RTGA. O là tu me bon leki. Des fois que moi je vois si leka na ba cinglé. Mais yango yo ndeko mobali ozo corriger batu ozanani. Ouais, je suis licencié en communication des organisations et sciences de l'information de la communication à l'Université pédagogique nationale. Voilà. Bon, Gapé wana eza problème ité. Gapé naza licencié. J'ai été licencié et renvoyé na lycée du 27 octobre. Kozala licencié eza problème ité. Licenciement, bakoko licencié yo n'importe quel mutu soka linga zala akoma licencié, bako licencié ye. Lukaka obete la ta chef na yo mukinza. Soko kozala licencié. Oh. Bravo à vous, donc ils ont déjà bien gauche. Bravo à vous, donc ils ont déjà bien gauche. Bravo à vous, donc ils ont déjà bien gauche. Bote ba papa, ba mama, ba ndeko. Bote ba rando na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka
rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Fyfy-Siwa na kanisa ki Camarade na nga ezali komemisa ye ngambu. Kote kuna Moura de la presse abimisa lisolo eleka 6 mois avant confinement. Alors kote oyo ba Charlie Bolokoko yemoko alela rando yemoko alela makamandenge na ndenge me bazoya koloba toujours na Fyfy-Siwa comportement elateli na ye. Me Fyfy-Siwa asali loko moko te. Fyfy-Siwa azoya na ba création ya sika. Ki Fyfy-Siwa azalaki na ye na télévision banda kala. Fyfy-Siwa asala ndenge bango balingaka asala. Alors Fyfy-Siwa tango Carine-Mokonzi atike bonga na RTGA. Batalaki mutu nini akoki kosala bisikoyo. Bazwaki batie Fyfy-Siwa. Alors Fyfy-Siwa tango atali sikango, atali Carine, alobi te na boyi. Me batie yango kaka, Fyfy-Siwa ye, alobi te. Pourquoi na koboya? Carine-Mokonzi abomelanga nani? Carine-Mokonzi aza nani? Au contraire, fona sala di Carine-Mokonzi. Yango wana Fyfy-Siwa, tango akotine bonga ya Carine-Mokonzi, fwa sala di Carine-Mokonzi. Fwa sala biloko oyo Carine-Mokonzi azala kosala ata bozomona ekokani te mezali kaka di Carine-Mokonzi. Pamba te soki Carine-Mokonzi akontinaki kuna, Carine-Mokonzi mutaninga koyela bino na lipapa wana. Alors Fyfy-Siwa banda amonaki yango alobi avant ngana sala di Carine-Mokonzi ebongi fona simba na zonga na zala na relation pona swana na ete na bunda na ete tozala likamwa mabete. Yango wana leloyo bazali ba camarade baza ba copine. Lokola Fyfy-Siwa aza fier na Carine-Mokonzi. Lokola azali fier na copine na ye. Et po aza fier na poste na idéologie o Carine-Mokonzi a créé na kata télévision. Alors pourquoi pas Fyfy-Siwa ennemi Jéli Show. Fyfy-Siwa copine à Carine-Mokonzi. Fyfy-Siwa camarade ya Magali Kongolo. Pourquoi pas à exploiter biloko o ya copine na ye. Ba création ya copine na ye. Na kanisa Charlie Bolokoko soko tali bien. Na miniature émission bosali botie longia Carine-Mokonzi na tina. Botie Manique de John na tina. Botie Ken Piana na tina. Alors donc botie Carine-Mokonzi na batu o ya créa bekela mo na ye. Ken Piana azekela mo ya Carine-Mokonzi na succès oyo aza nango na YouTube. So aute na pito pale, soki na piti biso binakba na mikili toyebi yango te. Biso toyebi aya ko créame na sima ya Carine-Mokonzi. Alors c'est di Carine-Mokonzi. C'est di Carine-Mokonzi. Alors sikoyo yango botiango na miniature na bino oyo émission bosali. Soki botie bongo boyebi ke o bozwa kolobela eza toujours di Carine-Mokonzi. Et puis botika ko komparaka ke YouTube média en ligne eza monde na bino eza ya bino te. Bino tango boyekolaki na bekole na bino kuna boyekolaki makambo na bino o boyekolaka. Soki bokotisi média ligne na cours na bino elakisi bo adapter donc bo adopter leçon cours bo sangisi na oya bino. Alors biso na kata YouTube toza na méthode na biso. Alors Carine-Mokonzi aza mama YouTube. Lokola aza copine ya Fyfy-Siwa. Fyfy-Siwa aza pe na YouTube. Aza susu na Carine-Mokonzi. Aza pe na RTGA. Na RTGA azali ne bonga oyo Carine-Mokonzi. Ne mission Carine-Mokonzi a créé. A créé a mema na kata télévision. Alors face à la dit Carine-Mokonzi. Carine-Mokonzi a sali mabe mokwana te. Madame Christian Mabwilu Sokinani asali eloko moko te. Au contraire, azo sepela na ba création, ba créativité oyo Fyfy-Siwa za kosala. Soka tali ya lobite Fyfy-Siwa. En tout cas, nazane sengo ndengo zali camarade, copine ya Carine-Mokonzi. Parce que eza kolakisa
soki na lobaki no vandawa na yebaki ke bobotama po bozala ba copine. Mais Charlie Bolokoko na comprendre de ndengo si ba question boy. Et tant que yope ozalaka côté ya Carine-Mokonzi, yope ozana idéologie ya Carine-Mokonzi. Na kanisa na kati émission au monitango pesi mbote. Ndeko mobali bozana ye alobi. O kosala boyete tozana émission. Donc à corriger yo à la kisike yope ozobebisa dans d'anthologie, ce qui zolotologie ou bien dans na yebite. Alors, yende konabiso aza licencié, licenciement, balongo la na université, ye azotuna ba question moko, na yebite soka na tango akala, to aza toujours na ba télévision wana, oyo kala mingi te ezo expiré. Mais yo na kanisa Charlie Bolokoko, faut comprendre Fyfy-Siwa. Tango ina li papa eza na mode, ezakaka na mode te mais zali idéologie ya sika, c'est di Carine-Mokonzi. Soko moli le kambo moko esalami na télévision komitungisa te lobakaka c'est di Carine-Mokonzi po Charlie Bolokoko yoza journaliste à moi aussi na kosa te yo penza na lela yo ndengo salaka émission. Première émission na mone salami na malili eloko na sepeli kaka ndengo pesi mbote na mutabanda koleka olakisi journaliste soka animateur ou bien chroniqueur bozaki na ye ke yo pozali na kawana obozo tonga na kawana obozo clashele. Mais ozana kan o yazo boulete kan moko soki ya nini. Bien sûr, ye azana kan soki ya nini. Idole na iza papi mboma, ça va problème ezate. To lukele moi sa poto po apesa pe makambu. Lokola papi mboma apesa ki makambu pe a continuer kozwa makambu. Abakisi na makambu azaki nango. Et puis ye pe fa zala na mboma. Na sukisi awa botika la malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengyakomba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignon so ya Ezalakape, Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Ezalakape TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Ezalakape Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment Mbadi. Bonjour à mon boss, Fyfy-Siwa. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Fyfy-Siwa. Bonjour, na Ezalakape Congolais TV vraiment. Ngamboueeeh na chaîne de kitoko ya boss na Fyfy-Siwa mata ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso Fyfy-Siwa nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali Fyfy-Siwa le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Fyfy-Siwa wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss Fyfy-Siwa boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Ezalakape TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Ezalakape Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment Mbadi. Bonjour à mon boss, Fyfy-Siwa. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Fyfy-Siwa. Bonjour, na Ezalakape Congolais TV vraiment. Ngamboueeeh na chaîne de kitoko ya boss na Fyfy-Siwa mata ay boss de boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso Fyfy-Siwa nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali Fyfy-Siwa le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss Fyfy-Siwa wana na kozangisa ote donc na ko leka te sana napesa mo boss Fyfy-Siwa boss des boss.